Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Mesdames, Messieurs, fidèles de l'émission Autre Scène, Amoureux de Théâtre, votre émission qui fait la promotion de vos artistes et comédiens. Ici, nous parlons de 7e art. Nous recevons pour vous une grande dame du théâtre congolais, Aza Bagara Souka. 7e Bagar, une très bonne actrice. Bonjour 7e Bagar. Bonjour. Comment on a 7e Bagar? Merci beaucoup pour la motuna. Comment c'est un bagarre ou un sport en tant que sportif judokat ou tant de président mais mango président Mondori personnel de amima on a théâtre. Donc vous avez judo banda avant théâtre. Oui avant. Na banana karaté à partir à Matadi. D'état on a Kinshasa. Angé banana Matadi. Oh né grandi. Nkinkan. Oh moi na boala moi na kitome ça odimba. Le bana Matadi mais ça moi na vraiment na Matadi. Mais puis ça na Kinshasa na 2000. Le banda 2022, mais ça a 22 ans. Ok. Bana Matadi. Ya beno ya uya. Bana no sa odimba donc kinkanda kitomesa. Nzanza donc ya beno pangi andiai. Ok. Ouais, donc banda karaté na Matadi. Oui, ndene tana Kinshasa mettre dans le but façon na yo ça no judo ça la bien. Ndene ko kende na judo donc voilà. Judo ça na club ni. Na Amargedon na Matete. Amargedon. So ça la judo na 7e bagar sanga simpo mingi bakosanga azala sport ke luka bwa sala te azo kene ka ikaji ko ngape judo kati. Nini tina yo tika sport ukota na théâtre? Non na ko lo bandenge nini nazalaka déjà sportif banda kala po papa nanga zaka boxeur aho sala musala na ofidame azalaka pe mutu ya masana so ye bana nyo zanga mokote. Donc ils ont presque biso no sobana nyo basti pardon donc à message section na ba sport quoi. Donc à côté zanga mokote à côté biso nyo o baleki nanga ba yaya donc biso nyo tout abandaki ko sala biso ba misala na mingi quoi. Ndeta on a ko na théâtre na epena sport na ngai na travailler kaka. On a Kinshasa na bandi théâtre na théâtre na ngawana na yeko mona place au sala d'entraînement ndina comme ko sala d'entraînement na donc na sala théâtre na sala pe ba na zo pratiquer de musala na sala oui ba wesa yo na théâtre ba zo wezaki na banda bon ko uta na village ko uta na Matadi. Matadi est un village. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens dans le Baramata des Amboka, il y a un moni pour Osunga Kaka, ko chaka village pour mutona za na kimia. Pour mutona za na kimia. Donc na sunye kana mi lobelanga mode ke village voilà. Pour bateke au villageois zo tenga mona mi lobeli. Voilà. Donc na Matadi kuna place tozalaka, otuna mutona pardon. Koko tana théâtre, pour ngana okaneti, ezali président de zo leka. Non, c'était pas comme ça. Et ça là qui production mon koba qui na Matadi, biso to eko tala musa na bango, wana gut na ebite ke bango na 6 makas na ça tara biso na mboka. Donc to yeba ke logote, ndeta babi ke bata théâtre ba ko jouer musique pe ko beta, chala mona beta kana Matadi na la payotte. Donc oui, bango sko yo basaki boso comédie. Après maman chalamona ayo beta musique na. Ndé papa tala ikabiga non to mabana nezaka ba famille te bo memi banati. Bana bata la théâtre après bazongisi bana ndako bango mikolo batikali pour un concert. Donc c'était comme ça. Ndé biso tantoyé tout à l'heure. Papa zai douanier. Papa zai douanier. Au cadre bata mbongo na Matadi ezali pe ba douanier. Papa ngala douanier na fille na Matadi. Donc voilà. Ndé eko salake toke kotala production. Toke kotala et sili to profiter au camp photo na ba artiste ba star ba yaki wana ba kikedi bazalaki e ba bazaki mo ebele e ba théâtre bazaki mo ebele o to mona ki ba super ba bazaki mo ebele ba mema Anita oui Anita lelo na pesi bazalaki kiki papa nani Fuka papa Ntoka bazalaki Kisita Vegaou président la DSOB na pesi ba mbote ebele na yemoko mukolo makambo pe son âme président Mondori Vika Roger nde eko sala ke na ye na nzunzu na zaki na mwana mboka na ye na sengi bango soki na okama na bamba photo ba accepter tant ba accepter na côté dossier na ngamba la moko. Ah oui, c'était comme ça. Ande na côté dossier na ngana iso bango te na nga osala théâtre bi oh
Donc ça théâtre mais biso tous ana matadi tenga bina yebi ndenge za bona zo notanga na kisasa. Donc na lingi na bando ça théâtre na zo kisasa na bando ça théâtre. Ne ba bon ça va le président Mondora ici sobe comme là y adresse comme ça on peut ça et soit Kinshasa à Lukabiso. Ba comme ninga pas adresse nation on a bomba on jalousement. Ndeta on est Kinshasa na Lukibango. Ndena mon ça théâtre donc voilà. Ok. Il y a l'autre dans Nzela. Des soucis dans European Jeux. Voilà. Parce que nous avons déjà idole déjà Maman Bomengo. Donc tellement que nous avons gaming. N'a dit que non. Il faut qu'à donc on a ça la théâtre. Au côté de théâtre en score bandi. Oui, na côté de théâtre en Olympie, c'est son autre ami boy. Na moni ma grande sœur chérie dans les live for maman puis la moto qui ça moi je dis. Donc maman puis là. Na moni na Viviane. On a Viviane Bazoya. Oui, tango bi mama pela kanisi tango opéra kae par de temps j'ai un problème à mbasu na hôpital à limité ozaki na première ozaki un tango butu pourquoi donc et bolingo ya bino akinde ko na mama pela et banda kala to na kimukolo kaka non na kimukolo te et banda vraiment kala ya na leki donc ko tokuta na monde moko boye azalaki gentil envers ngai ngape nazalaki na boto c'est envers ye obigande ezalaka wanta ozano muke ozano leki ye pasaki bela no jeune mais yo zena succès koleka on a bandeli wana ngana zakana na succès koleka ye na bandeli oui eza bato be na bandeli ngana ndika ba na succès bamba yo za succès na reta oui mais bandeli peut-être liboso nanga oui je te dis vrai non ko so pour na zwanini eza na bato muso bandeli théâtre liboso nanga mais batika ko za succès te wana la vaka kati nani susu non la vatin ils ont battu bien dans le théâtre tout bimaka na nutin oui tant on est au sabbat déjà 3 ans n'engo tant comment battu pour moi c'était bagarre tanga na ndenge mabe mais bazala ki ba ça déjà théâtre pour yo tant au bandi na succès ngana bandi ba mona bandi na succès na ngai OK donc voilà donc nzamba pesa nga ba président oyo bazala ki na mitema malamu envers bazaki na mitema malamu envers biso quoi donc voilà ndé et au sala ke na kutai na e to komi ko vanda bien ko solo ko seka lokola nga pe na ina pe mutu moko déjà ba nini e ubika esprit moko ale betani pa esprit tout année ke na opemba la moko ndo moni to za na eti lelo donc to ça na e 21 tu sais combien des années nga na moko loba kaka tika ye 21 na e donc voilà Lisboy na président Mdweri mais Lisboy ezayo continuer yo longwe OK ça ya yo mouvement olongwa pona nini ngana longwa te nga balongola ka ngai na Lisboy ngana longwa ka te poso ko longwa ndina za ti so balongola nga te ndina za ti lelo na kati ya Lisboy mais baye ko longola nga na musala pona na beta ki mutu moko mbate fai pa na beta o azaki iloko ya batu ya mokonzi ngana ke ko beta mbata mutu akoma iloko ya mokonzi bon bablo muso se passe marate yo yeka ngulu boyeka po ya osimba donc ebola pisa yo donc voilà yo yebakite na yebakite bien moi non pas Alexa te ngana beteke kutu po et problème nga été hier ado jouer na scène a jouer na kumba moninga o yakuta déjà na kombo wana baninga ne bapekisi ye aboya bike non na jouer na kombo wana au moins la fille on se quoi ya ngeka ba longolanga na groupe il a tiré au ça 3 mois tata 2 mois na kata groupe abima pété akenda et le côté et le côté donc il y a no kaka pour ko longolisa mutu mo na groupe yo kende na yo donc voilà donner une dokavina yo voilà dokavina nga do ye wana penza ye bena vrai dokavina nga nde e ko sala ke na eko longwa na ngai tant na vandi na zeli bazong sa ngai te na vanda ngande na sala groupe na ngamo kilo ya Congo nazo ko évoluer na kama banda pe bien kilo ya Congo banda bien moi senti seru wana ba groupe ba siko to ba suza ko to mama linga banda ki bien mais moni ba chef to chaka na misala nde bango nde ba lukila biso ba problème au moni nga na za mona mwasi chef muso ko tchena musala za kana esprit kaka mère au sa na le côté ngande mutu na diriger ozomona de bana mibale ba na ba esprit donc ya ko abuser na bana batu ya basi au mona bana bakei mais ça nous travailler na pelé c'est on doit travailler pe na pelé appeler ça na makamwa te pelé tango ko voyager ndé au moins te tango na pelé pelé tango bana ko diriger lenga zo sa lenga ba sénégal makamwa ça kitoko mais tango kaka pelé a voyager ki Afrique du Sud ba o ba ya ki sima ndé ba ko bebisa sko nyonso donc voilà
Regretta kango to na regretta kango ele babi eloko no sozo sala fo ole kana ba étape eloko moko osati ole kana ba étape te non même na ndako libala lelo mobala wana que je t'aime sans toi je ne peux pas vivre mais tabo comme na ndako je t'aime comme comment na ba délestage donc comment na ma changer akara donc voilà ça dit ba basi bazama difficulté ça ba groupe Fazana moi bal moi diriger non maman peut la paix sera ça la groupe anga autre scène maman peut attendre ça golden exactement le oui exactement c'est loin ba ni moi moto azibana ba chukete ba chuke ba longo ba que ça là ce qui ciel bleu ce qui nini voilà maman peut là yepe mikolo mbongo kwa za voyager c'est na mamoli ata bokena na mbongo aimte so akoya kasa banoko tikela ne ba chef ono tikela ba chukelo mboto ba chef ono tikela allez osako boni donc pour yo mo bolembo la timuke obi ozongola lisusu ka bongo ozomona allez makamango isa nini ezonga sima donc voilà le côté vraiment ba tenir biso regarder ba comprendre biso za bateau biso tchaka na bisika quoi donc on dit bozo kanza bosa nini c'est moi bosaka association ya ba fille ya théâtre ya ba femme même bon dieu comment non tengo bozo kanza likanti nini pour que vous me qualité à makambona on a ba association ya ba femme ba nini tout ça na zala raté donc moi nazalaka juste artiste s'il y a un problème so ba ko benga ba bengi so ba bengité donc wana na ngaka ba tena ba kele pourquoi ba benga raté donc na s'intéresser na ngoso souté donc comment so ba ko benga ba bengi so ba bengité mbeli na mituna ngosko par rapport à quoi mbeli ya mutu oya koleka na télévision à lobby vie na yemo quoi ça li témoignage ya vie na yemo ko ngai loko kamusanga vraiment enganga un magicien ndoki assassin abane ko boma batu to mona ka papa oya abane ko boma batu yona comme pasteur asala ba témoignage de Django na mo ba telemele pe plein bazoyo kayi Django azoteya abongwani siko mutu abane ko boma batu telemele pe bobetele maboko bonga na bomi na mutu te me na baby secteur musu mutu cheki na erreur moko boy na bila sala témoignage po mutu na zonga na nzela ale bini boko yinelanga ça n'a pas de sens na réalité des choses ça n'a sens te ba makambo surtout marona ndenga bien mais le ko laisser les gars dans déjà te tourner page donc na kumisa ka nzambe na za toujours envie nzamba zo batelanga tant que mais la diamba papa oh mais ko lo ba diamba ça problème te ba lobi soko zo dénoncer Satan il faut ko lo ba onyo ça mabe ba noko sala OK ngana sala kana hypocrite tana ba neko la diamba ba cigarette bon non même ba cigarette ngana nzela ngana ba no tama na cigarette ngana nzela na tikala ko bomba mutu mote na moni mutu bona na bata mai non na tikala ko bata mate mutu na bata maka na vie na ngazala mama na ngai OK pour ba no banga mama na ngama casque le papa na ngai papa na ngana ba no filmer devant lui mais devant ma maman non na tikala ko sala ngote pour ni papa na ngaba no bercer ngai mingi et maman na ngazala ki vraiment mutu moko e matata ozomo donc des fois papa ngana wala la cigarette tant yozo bongwani bo eza bien mais bandeko pe bazaza na vie wana ozo akize bango te na akize mutu te babi chacun fait sa vie ngai na bongwani na changer pour mutu o azana banzela mabasala nini yepé a changer parce que ça misala mabe eza misala mabe na kokota na ngosusu na mozindo te po essayer le cas na ngo déjà donc nzamende asatia loboko donc bato ba comprendre basi ba comprendre que non à certain bagarre ayamba et sous certain bagarre a changer au moni balobi balobo na mabe ba kutona yango te so ba certain bagarre a changer ba au moni susu que non certain bagarre a changer te to mona azo melaka ba nini azaka na ba vie wana ozo wana salté wana donc vie wana salté wana donc même yemo ko nzambe bo muta mokino ko banga na ngai te mais oyo azaikela muna likolo po yende témoin liboso yende mutu soka monyo na mabe wana pa ko bomo ko sala voilà alors on a pas un moto mokilité bananga qui c'était bagarre plus 6 mois une année 5 mois non parce que c'était pas 6 mois dans c'est de 3 ans dans mo 3 ans et demi alors yosko yo pesa ngai 6 mois au moins te que nzamba sa sokolinga sa petolinga donc tu es ça neti et tant que kize bande comme ça na vie selte zoba ya kilele ya diamba na kiza mutu te nzambe na no la zo soko tali ba émission na ngane so rabi on a sala na kiza batute na lobaka ko bien par exemple était pela ebi vinga na sala oui na kizete mais alors batunde batala te mamema makambo na ndenga mabendenge sala ba trouble bien surtout oyo lokola pe ba no sepa na ba ona ngate bandaka la ba profiter na yango nde ba kotela nga so moi je ne sais pas et lo nzambe zalaka bongo te au moins lo nzambe so eza wana so moni muto zo si melo nzambe do seka ebi ke problème eza wana ngana sana eloko nzambe yango moni mutu faya ko toucher loko oyo so tant on va bongo ça que neti bon ba artiste ba actrice musu bazana ba vie wana
tant yo ba yo tiki boy yo seli boy ba artiste baza na ba vie wana te mutu azaki na vie wana zaleka nga 7e bagarre bandanga na tika bon bango bazo s'encharner là je ne sais pas Tota bon malam là je ne sais pas Tota bon malam ngam nazaki na vie wana PCC là na tourner na nga page na kuma na nga na makambo mususu donc OK siko tango komi ozuvi ya sika oyambi Jésus que nazali na vie na o komi na ko sambela vie ya bonzambe na oya kala ko témoigner ko sabande woni oui en tout cas ko banga nzambe za malamu mingi vie ya kala ezalaki vraiment un peu difficile malgré tout na ko vanda kimia bo mezali pena ma passe muke mais tellement que Dieu est bon nzambe yebi na balolenge na sala makambo na e donc na yebi ke bandeko nyonso baleka bazo traverser ba moment où c'était un bagarre aleka kinango nzamba ko tia loboko babelo ko nyonso banaka na 0 pe comme na 10 donc malembe nzamba ko sala eloko nyonso ngai na tikanga mala moko te po bat batera ngai na kota ba église ndenge na changer te mais malembe nzambe azokangula ngaka malembe mitina ndenge na yeko koma boy donc voilà to chaka ke likana msipa nzambe po nzambe ndem basala nganyos gloire à Dieu voilà une nouvelle convertie, c'est-à-dire que 3 ans, il y avait à Bonzambe, à l'aise, à comment nous la vérité, dès au monde a tourné mbeli. Mais ce qu'on m'a compris, il y a 7e bagage, ça se fait, mais la tonne, TV moi marque, moi yo côté les cambons. Oui, ni kama pela na kota rapport et pas kota rawo yangai. Tant on a ça témoignage na monaka mutu moko ta côté la ngai. Donc izaka aza la selle oyo bandeko le capo à défendre ngai à le bapo na ngai donc voilà qui hypocrisie za malamu te au monde obenga mutu féliciter mutu mais na télévision ozoya ko loba makambo balolenge mususu donc voilà pour mona ke aza penza yanga yango mona kota makambo nanga pe na kota oyo ye pe so likambe ko ina kota ngo peda sur 90% 100% na kota pena 150%. Donc voilà. Ça moina panga mo vraiment donc ye alongwa na pe na ndeko nanga ya koma pe alongwa pe na ndeko nanga théâtre ya koma pe na ndeko nanga ya famille ya katanda. Donc voilà. C'est ça que paye. Asaline. Pekisa ke ba moto na pelisaka. Opekisi ye comme ça ba problème ba ndozala te. Non, ya pesa ba moto te zane mituna na bino ba journaliste ne bolukela ke ba problème. Ozo mona tango tune motuna ye pe lokaza ne mulole mombeli ali abimisi mbala moko ali créer ba trouble nyonso. Et ba ebika za mama kaza ata bitumbe ya obunda na ye. Vraiment. Angraye voilà FB international fiston ba sende. Maman Nathalie de Koyao ya ngwana mama Meline Zemba. Même Meline Angèle Kinkela, tout cela, na 7e bagarre et ça moi bien. Au groupe na moko bozo tourner, bozo en activité nini. Oui, na groupe na ngai toujours tourner. Pour notre la chaîne na moko ya YouTube 7e bagarre officielle. Donc toujours bundu na kota ma bagarre, donc mike ba émission tout ça. To ke malé même bango pema. Mais ma ndenge nzamba zo memela biso les politiques ya bato baza moi baisse so mutana moi baisse au monaka biso tozela nzambe non malembe non omoni nga na tanga koma nzambe na tina nazo bateke biso tozela oya nzambe po ya nzambe ndenge umelaka oui po ya nzambe ndenge muto kumela po ya muto mokili ko umela te alors tant nzamba pesi yo mama ko kisete mbaga sala gag na sali gag na sens wana so apesi ebeleke na sala film na sali film donc na sens wana donc na bino ke na malembe na za concurrence loyale il faut ezala non na course na muto concurrence loyale en tant qu'artiste beaucoup c'est quand Viviane mais c'est au tché mouvement na boye pas tché au sentir qu'il faut beta Viviane elote Viviane abiki na paradis mbango mais si la belle vinde ba melso pem là non tout le carabagère était barankinte bazaba ndeko na ngai Belvi c'est ma petite sœur Sila c'est ma sœur donc nanga okota ba guerre moko barankine mo bezanga mituna makolote puis ça la bien te atange bana na nzambe donc surtout moni kambo ezana ngote to créer te po omoni na Viviane na ko lekana na lobi na ngande na lingi po ça no bana Gabriel ya Gabi akoleka na TV te ba c'était mal bilanga pona nga pourquoi na ko lo ba pona epela bongo akoloba ne lote mais bato mususu ko lobi ka ba omemingam yango mona lo ba na bato na bike akolekela na télévision te pona akino ko répondre ngai donc voilà. Parce que ba producteur baza sous-souté binomo beaucoup ba producteur binomo ko beaucoup ba patron ba groupe binomo ko comment vous gérez binomo to zena na ba CD to na na période internet beaucoup ba expliquer sur ba détails c'est vrai il y difficile Viviane azaso tuni oma baza fanda ma baza OGP a fouti bango a sandeli tournage bango ba jouer kaka
bozwi mwa bacachet na bino peut-être yokanisa kaka œuvre ni osala nini c'est bon mais sikoyo on dirait makambo yango échanger sikoyo makambo nyonso ebeba makambo nyonso échanger vraiment na ntango kaka nde mo olobi ke producteur obengo boye oza na 2 ou 3 producteurs na yo déjà babengo na semaine oyebi ke retourner na yo donc oza déjà na paquet na yo donc vous êtes vraiment très à l'aise oyebi ke na osala eloko moko boye oyo ekosunganga nasala boye nasala boye mais tellement ke nzambe mpe kaka aza malamu mingi nzambe atali boye abike donc bon bandeko oyo baza na susi ya mosala nzambe apesi bango makoki babike non bosunga bandeko nanu bazuma makoki yango te ata baza nango maintenant bamosusu azali na makoki mais aza na mwa faiblesse ya kosala eloko nde bandeko mosusu wana basali donc na osenga merci na Sila Bisalu na ndenge bazoki kanisa ofungula ba chaîne na bango merci na Belvi Kandi merci na Dinana merci na Ebakata Ebakata ba Couleur TV merci na ba productrice nyonso tout oyo ba fongolisa ba chaîne na bango ya télévision Maman Top Wato Mama ni Mama TV voilà. Donc, la chaîne est belé, vie à Nini, à tout le monde, tout ça, la chaîne est belé. Donc, ouais, on a biso à théâtre vraiment. Nous allons continuer toujours comme ça, on a beaucoup comme ça, on a biso et avancer toujours et qu'il est liboso. Donc voilà, tout beau à caba fleur. Mais moi, on a demandé qu'on a biso, on a fait biso, on a fait biso. Donc, ils ont comme mécanique, qu'on servi, puis biso. Donc voilà. Ok. Mais est-ce que il y a droit des artistes. Apparemment, les artistes, il y a droit des artistes. Les artistes vont vivre toujours sans droit na bango. Et maman dit que tu papa dit maman chaque kende qui même histoire. Je ne sais pas. Oui, les artistes bazo qui ne caraboué pas. Ils n'ont pas signé sur le bézalité, donc toujours au monde à ma communauté singulière qui mona, donc toujours qui m'a peine à n'engager à solo, mais tellement que tous les gens mais ils continuer à faire le boc. Na éviter sur bazo zela car surtout kufin de pour l'être biso ba pété à miner donc ils vont aider ça la malamute. Vaut mieux bala que ça biso déjà tant tous ans na bomoyi. To bi que non maman septième bagarre. Tolinga comme mingo mondenge ozana bomoyi boy to yambi yo tala biloko to peso tala bozi to peso yango tant artiste azo vivre a sentir déjà que non attention qui na kei ba oyanga na tiki ba kozala toujours heureux ou heureuse ba kozala toujours bien mais na ndenge to zokufa botala maman tita ndenge akufa ndenge mutu moko asala ki na kacha Congo te ozomona manani papa oyo nani Murumba akufi donc on dirait mutu moko pe ozomona ti badanga nyonso basali batebe to mona ba théâtre ba comment aujourd'hui ko badanga to mona ba président la so be bazana na ba ba bimisa ozomona mais baza ba icône mais to kundi ba ozokunda bango boye sans kuto eloko moko zo banate ozomona yango biloko ko pona o eza malamu te mutu nyonso akufi az artiste soutenir ye bosunga ye ozomona mutu nyonso artiste za envie na bomoyi azosenga nini asenga lisungi bosungaye ne tala sermo bona poto le babenga na ba 0R alobi na ngai ndeko 7e bagarre est-ce qu'il y a moyen opesa ngai numéro ya munangandanga na 0R oh na boaki téléphone wana mulimo nini wana na teli boy allo le roi c'est peu libre oh na personne numéro nani abi oh maman c'était mozo kama pona nini opesa ngai numéro ya papa mundangandanga ngabi papa mundangandanga oh na tuni osa na nini habité na landi émission na awa bokele mbasu makolo mbala zomona ke atala ki émission yo mto sala ki yango aloba ki pa rabi voilà abi na tala émission na pa rabi asala ki babokele mbasu asenga lisungi tanga lobi bongo na ki pasi pona lobane ke no mutu oyo lingo sunga akufa kala tango na yebise ka bongo na kosa yo te la dame là abandi ko na tune peta kombote abandi ko lela na téléphone abi non tika koloba makamba boy ngabi oui akufi basi bakunda akufa déjà basi bakunda ekala akufa abi ngana bengi onde pona pesa opesa ngande numéro na ye pona na sunga ye ngabi ta akufa tanga bi akufa bi non bozo sala mabe mamoko ala musi abi tcheko peka akufa ka boy boy na boy akumo makambe bele mwasi ngabi mama za na kimia donc baluko basi bakufi donc bala si masoto moi mutazo bela to kosunga ye avant donc voilà ngazi akape mutabela tene tiyo to zela ka mutabela bongo wana ngati ndela mndangandanga akoti ndela yango voilà to biso zela ka bo to mona gala taki bien ngana pambole lisusu to mona ga za bien santé tala munene tala matama te okomona mutu munene matama me kati ya mutu boyebi te ndenge mutu azo vivre azo vendre boyeba te
ya mon arabat mususu biso rapporta ba maîtresse au moins eloko mo boye ka bobe tshongo mo 40 c'était ça mais tabuso rakata mususu oza en hôpital oza boy mais tellement que tu ba nzambe donc nous sommes nzamba so protéger donc voilà au moni que nzamba pamboli oza na mbongo nzamba pamboli et là oza na mbongo wana te sunga bato bazo kelela so otindeli ata moi 2000 ako on peut filmer bien bon on tindela ndengo ndanga kufa tindela no 7e et ça bien amen comme on peut ajouter so rappeler et za mala mingi mais ça fait un temps ba comédien pe ba kufa question na tuna kaunte mais na komi ko tuna po komi ko déranger et za o ya za na morgue pour akufi mama sa ko za na morgue pasteur Tochaka Diombo akufi pasteur o muyombe gauche Gimario akufi cheko za na morgue papa Kodi akufi papa Kodi na morgue maman Ndita akufi esa mwa malili esa mabe esa mabe bato bakufaka na bango wito na ba morgue na minute ba bibemba bato na bato za na ngona morgue mais nous tellement que nous sommes des artistes ya moni basangona biso bimaka directement ozomona nga pona nga papa Kodi so akufi maman Ndita akufi pona nga na obetela bango maboko parce que bakufi ba star ozomona siko biso ne bato tika to mituna ndenge nga na tika libo est-ce que nakokomaka lokola papa Kodi akufi star bakundi na honneur est-ce que nga nakokomaka c'est ça le problème les ailes comme nga nakokomaka alors pour éviter ba makambo ni surtout te baka ndeko banga kaka nzambe so zo tambola kana bobangi nzambe comprendre toza na kati ya terrain moi makelele bato bazobela bela donc voilà ba joueur bazobela na bela donc voilà donc nzambe vraiment a osala kaka grâce beau protéger ka biso boza na biso elongo on ceux qui est malade donc voilà toujours cité na biso toujours cité vraiment la combinaison à ce na biso programme il y a groupe na ezandenge ni ba répéter ezali est-ce que ozo compter wanda le capé na chaîne mon quelconque des aki kalato oui na les gars déjà na merveille télévision na les gars côté kuna na les gars na Tingi télévision na des chaînes wana pour l'instant nous na ba travail na nga pona l'examen na bilo na kati ya chaîne na moko donc toujours répéter toujours na victoire nga pena utamboka itinéraire on est compliqué ngana au jouer donc so bengara numéro na plus voilà so bengara na plus 243 89 39 72 708 wana okoya okomona 7e baga na place adresse place oyo ngana zalaka place kana répéter so ki place on moninga te otala ngai bomoni na centre ligne d'Ongué na Kauka centre ligne d'Ongué bala ngitsa ba na centre ligne d'Ongué en face na premier na centre ligne d'Ongué immeuble nani bar mogo ezawa na ezana ba vitre boy c'est groupe Kazi c'est chez son éminence maître Kazi Teko Kenda Faustin place na yiwana so boy wana piste tembaga na zala mingi kuna donc en face moment na relo moi kitoko karaboy il fallait attendre na ville mais na cité donc na zala mingi wana kuna beaucoup faire facile ko lia comme la restaurant nyonso et ils aller aux gens besoin ko bina no ko donc aux gens à l'aise en tant que mbiaka est-ce que ba l'équipe bayaka Bellevue Maya bien 7e moi conseil au moins musalande Aïda et 7e bayaka pe Bellevue c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. On doit tourner film naé premier film est pas naé. Il y a voisinage vraiment merci na ba famille Botanion sont vraiment en tout cas na ndembo ya Mbakinga ikuna. Lobby lundi nous avons tourné deuxième film mais pas Bellevue donc voilà on a joué Sœur en Christ on a été modèle nini donc na lobby kaka donc voilà merci na Bellevue au moins merci na bateau union so baza makanisi ya kobenga ka biso ba artiste to ko travailler bongo ndi malamu ozomona donc to longola ba haine ba jalousie ba kanda inutile parce que musana biso ezake non to l'exto là que ça travaille na biso parce que comment biso aux autres travaillent pas Bellevue pas si la pas bien mon problème hein te ba robenga so comme na batute et le bo makande biloba loba te biloba loba na biso nde non germain ça c'est wana ça ba makamu na bango lo ba weli nangana yo to yebite donc voilà ngana za artiste donc si la benga no qui travailler ceux qui belva benga na no travailler ceux qui na benga yo na nuna ka personne benga ko na ko travailler net siko na auto tourner bloc à Kevin Sidney benga ki maman wana mwana na yo wana mwana na ngai donc voilà. Merci 7e bagarre, on attend qu'il faut ça ma cité et n'évitez ce message monsieur Oloba sinon message ezaka ke to lingana tout ça la bomoko to longola kaka ba jalousie oyo ki motema mabeli kundo ça ne paye pas kasi ma capacité de la fois zoté ya mikolo ya ngwana jalousie pasteur Jean-Paul Mayeta na piso ambote belé papa ngai pasteur Jean-Paul Mayeta
abando bisango banda kala atika jamais obenganga septième bagaille benganga Mireille tilelo c'est Mireille yo nzamba osayelo makasi c'est Mireille banga nzambe abando bisanga yango abando bisanga yango mais na bandaki ko mona ngaka boye kaka melelo tango nzambe aye ko simba na comprendre que oui à solo azala ko mona ke makamba bien za liboso na ngai donc voilà ya on a sande ko nga nyoso to linga ka nzambe mingi to simba ezate ke to le kana télévision awa komba nzambe tala na makasi na minoko na biso mais libanda na biso makamto to sala elengité on episa ka komba nzambe lokumote donc voilà na pesi bambote belé na prophète Konde Paulo Dominique motema mama Safala na pesi mbote na boss na ngai patron na ngai son éminence maître Kaziteri Kokenda Faustin wana za patron ya 7e bagarre bana nyonso ya Congo ini na pesi mbote belé na pesi vice na ngai vice na biso premier vice patou mombeza patiro na Congo ini na pesi mbote belé na pesi deuxième vice président bambote belé Todi Boteka Bote Carlo na pesi mbote belé ya bisugo zali na pesi mbote na Plamedi Mbaki wana mwana na ngai na pesi mbote belé na pesi mbote na Stéphane Lekole Kevin Kadilu Nelicia Malula bana na ngai nyonso na ndako la Rose Tumba na pesi bino mingi votre maman t'aime vraiment beaucoup na pesi mbote na artiste comédien nyonso via Queen Mada Suzy Bantu et puis na moi déjà na pesi mbote na Zena la guerrière donc Aza bien Aza très bien oui OK sur la chaque jour Aza très bien Zena la guerrière na pesi mbote belé Gabriel na pesi mbote belé artiste comédien toi tellement belé c'est un ko tango awa écolier biso ça fait Ans na la duchesse c'est la duchesse bon ça comme na bon kasi on a bien pesa mbote na tenga na bano pesa ne bana basi yendo mto kotika na bana mibali la duchesse pe ko tie pe ko taba basi a journée pe mté mais le gars za mobali donc aza moi mobali donc voilà na pesi mbote na batu nyonso tout oyo balingaka 7e bagarre famille Bota Abakuka bino nyonso na bana notre père na pesi mbote belé bana notre père vraiment tout cas souka ndi makambo na pesi mbote belé na bosanité ma petite sœur chérie Blandine Pauline bakanta honnête France te Agnati France Agnati déjà Agnati France Blandine Pauline Agnati France nzamba sali en tout cas bana noso ya Grèce nanga lo bagara Blandine Pauline na Agnati France donc makamno so kitoko makamno so bien nzamba pambola mama leki bisika zali nzamba pambola batonyo surtout. Donc tout ça va toujours bien, donc voilà, merci beaucoup. Merci 7e bagarre, merci de répondre à mon invitation. Je pense que vous comprenez le parcours naïe et puis moi les solo, dernier BT sur le théâtre, ma question est un belé mais vous avez qu'à partir de temps à temps de sur la télé baka deni makamozo kene. Merci vous qui nous avez suivi, merci Fiston Bastien de FB International agence à solo, merci Angèle Kinké la Junior Boyi Kanabo Sanité Kokonza ou papa na amour vie ma vinga ndoi. Merci à vous. Merci na bato nyonso balinga rabi ma vinga papa Michel Bombele na depuis Canada Jean Didier Motonankolo na Bosanyote mame Miline Zemba. Merci à vous. Merci na merci ko ya Gobelisha Motema ya maman Nari Trandi Louawa un enfant pas comme les autres. Merci Nathan Gifuta Simabi Lili, merci Glody Mbala, Gauthier Kele, Pasteur Kosi, Yaza Yabiso. Merci Panabino Naboussainte l'homme de Dieu, Yana Tcharabou. Le pasteur Jean-Paul Menata, l'homme de la foi, l'évangéliste international, les porteurs du Christ. Babi Mouta, côté Amikolo, jalousie. Merci papa, Tika Soumassia Nazareth, Azolokum, Zamba Solope, Abomo. Katanga Tokutani, c'est ma numéro Yassika. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et comme la
Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV.